Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Faut s'abonner massivement. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez le meilleur. Power Base Car. Congo Cool TV. Merci beaucoup fidèles internautes. Naebi Keboza branché scotché na chaîne Namino Bolinga Kamingi Congo Cool TV pour on est à la chaîne à béton Babi Fachi béton na RDC biso peto elibino Congo Cool chaîne à béton. Bon c'est désabonner qu'on a s'abonner na chaîne biso kitoko pour on est même la bino ba information sur bien sûr na concept Namino Bolinga Kamingi à la découverte et pesami bongo nangai humble servante Nabino Yasmine Sakou la patrona le lotozana honneur ya koyambe la bino Ibrator Pianande to koyambe la bino na face à la presse à lelo bongo biso association en ligne à Congo appelle quoi en sigle ndé to koyambela bino restez branchés vous s'abonner massivement à la chaîne Abisso Congo Cool TV. J'ai dit merci beaucoup à mon équipe technique Tozana Bango, merci beaucoup na caméraman le plus élégant Washi et de bonnes guérisons à toi Metiti ma des gros bisous place Bozambo s'abonner et restez branchés à la chaîne Abisso Bozala jamais déçu. Et voilà donc raison pour laquelle on a bêta cassé terminé dans mon piano. Pour piano la culture bantou, culture na biso africain, purement africain. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est pas sorcier Zali. Ils allaient magazine monto nota la n'habité batu tout bazar batanga pe. Ça dit ils allaient magazine mo beton nota la ngo quand l'ex biso ba makambo belé biso quand ça bondoki. Menzo que ça ndoki. Il y a des astuces et ça là que ni ça là que micro et enregistrer biloko ngana lo bapo et ça la amplifier. Et ça faut balaxon ngo teza et maman ezalaka wa magnétisme moi ça la maraboue ça dit nga na lo basko na batuke na musique to na carrière à mutu pour ça l'ascension az obligé te asimba kisi et le ba vient so redi moko ta simba soutane nzambe po akenda liboso na makasi na mosala na croyance na foi en Dieu et en Jésus-Christ on peut faire l'impossibilité pour ça la comme possible. Voilà. Merci beaucoup. Qui d'autre? Oui, mon confrère Bofi. Bonjour Amina, bonjour président. Bonjour. C'est beaucoup de ça, comment on est relatif. À la question, le beau sami, la patron, le tani Jean Koubaldi, Jean Koubalkala, le pan Hayo Azanani, le monde tangi ba héritier, le ba yeli moi si, Jean Koubalkala, le beau sami, la patron, donc il y a un modèle où il y a en tout cas, question à la merci. Merci. Bofi Bosangue, Antelo. Merci. Bon, exact question. Moi, rappelle. Jean Goubal, c'est une personne, c'est un grand artiste. Oyo, avant même Abimana Misobato, nous avons un Ajamoki,
nazalaka dans la bande cassette mo bakoma Zola Tempo. Je salue mon vieux Zola. Donc avant bimsa Elo ya obino boyeba nga da ba 5 ans passé na yeba da Elo. Na yebi ete ka ko lokota ba cassette pour nga ndo kende zo na kena moi wenza tomba na lukika ba cassette ba ba danger. Banzo lukaka ba Frank Brel ba nini nakutana siko na bord wana. Na okango ba na lingi ona bolingo ya Solomon. Et tikanga makasi timbre vocal na ye. Na ndo luka ndeni na kokima na kima lignée mélodique ya ba maso ba mesana da osanga linga na kende mopanzi ngata bosa 6 botika na mbino mokuna soki eza okokana ngana olata ndem mususu. Voilà. Donc Jean Goubal c'est un exemple à suivre, ça icône pour nga, idole pour nga, na pese mbote place la Légion Kalala. Yena kena luka epsinga. Merci beaucoup. Rachou. Voix tout moza en qualité. Je tiens à rappeler, toi, on a Taboche le parc. Hein? Oui. N'empêche que beau Simbappé. Et puis la parcours na yo le but on zalaki mona mike ozalaki kobeta musique na quartier mais lelo mutunya saka na fanatique nani akoza la fanatique na yo parmi les musiciens et congolais au monde. Et puis deuxième question na eza ya ko luka koyeba tant que lobby a on que lobby oza loko la musicien alors loko oza ko musicien lelo oyo soki lelo ba lobby otika musique oza nani. Je pense que vous avez la pasteur, toi vous avez la merci. Au fait, c'est une combativité. Correcteur News TV. Ouais, merci ma soeur. Nous tout beau en posé na na lembe. Nabi boy donc Jean Goubal na otanga pambaté azapena mutu oyo solo na oyemba mystique ba otanga net jeune garçon te za pona yo ka pena matambe na bien na yo tamba vocal na aza autre so moni pe no moni ba fena so ba fena so ne ba nani ba Blaise Boula ba Jibem Piana yaza mutu avec na musique monnaie de recherche ngapé so bo mona nga na bima hors du commun ya pona tambola pe mwanzela na bango na kolo ba mutu nga landa trop comme exemple ya la fanatique na ye eza papa chéri. Ils appellent Jean Goubal. Et moi, c'est Boisa Modogo à Baramboa. Voilà. Merci beaucoup. Nous poursuivons toujours avec l'artiste. Je crois que Outi Koloba, Moto Yolanda Matambe Nae, pour paraphraser Kaka Jibem Piana Kat. Na terme à généalogie musicale, comme on a déjà orchestre Bino Bouta, vous avez un maestro Fabregas, donc c'est-à-dire directement aux Akoko Yawe Ranson. Mais au choisir. Pourquoi pas opona ozala Ibrator Ngiama Makanda opona Ibrator Piana? C'est parce que bamisu ba bango eza tribalisme parce que ba découvrir les locaux za Kasayen. Une façon ya kolobate que na landi na nga mo anetu. Ah bon, to ba intérêt financier moko. Machi wa mujino pe landara mais je pense pas que la salle on a qui tribalisme. Dieu fait grâce à celui qui veut. Oui. Biso en quelque sorte tozapi banzambe ya mukie ngolu nyonso ekoyelanga ekoleka na tata na ngate omona père mobo ya quartier azula musala père na bino mogo tazwanga oti ça dit mais na terme peu musical ngana za mutu na uta penda na ngana na uta na orchestre ya jeune frère te ngato salande orchestre wana après na continue oui na continuer autrement. Alors on taboche à outil na orchestre na ngati. Est-ce que tu se comprends? Oui. Dans ça il y a pena idéologie na biso. Yeso alonga olo bateke le balinga makolo bapeke na outil orchestre te. Pour orchestre na ye nanga na batunyos. Voilà. Ba masa na biso nde ba ko outil orchestre na. Ba mo wana ba kikoko e banzolanda. Nga eza orchestre et puis na mukolo. Ve na yosko akomi koko no comprendre. Nga vena parce que nga komi na comprendre bien et puis nga na beta musique teneti koko ya nani pour place pe na uta pe la place belle na uta pe na kodimi parce que kodimi wana monitrice na biso wana sko na koko ne mama leki tata na yo ba pe na bien te bon tant to longwaki asi batu bandomona de seul chanteur pas aki na moi aura akolo bana batu ken na koyemba boka disque so bima ezai kangai moi to se voler ba image te
bango tout bazaki ba percussionniste bazaki ba bato sima déjà ka tolongwa bo confondaka tolongwa na Mbonzo centre ville tolongwa Adada na Taboche et na ba mso ba sala neti ba mekame ba tikara na bango donc en vrai tolongwa ngai Adada Taboche le parc bango balé baza batu oto benga na sima ba compagnie biso na liboso donc tant que commis to tambola bon tabate de même pega na groupe na liboso to tambola te poto yebani ba master photo sala organigramme photo sala hiérarchie nani okumba biso et bané komona na kyo c'était Ibrator qui allait couvrir mais na linga raté na la tabokonzi makasi pour coïncider batu msu na mutema mabe fallait na kitana scène bango nyonso ya on a ndondi makyo les orchestres na biso voilà bien que nazaki les devant tant que comme ça organigramme plutôt ça la hiérarchie à mouvement Dada le bananga franchement à Dada le génie de la musique alors bananga aux un niveau ya rosa président dans pour on a rien aux un non véhiculé donc un niveau ngana za musicien na yote voilà anaba merci njo ville nekalaka atendaka librement donc il y a longwate il y a boyande tout ça l'orchestre pour ya za musicien donc mutalongwate ka Taboche ndem tatikala na Mbonzo centre ville ezaki aza frère na biso azaki moto auta pe Adolphe aza moto pe ya tamboli mwa mingi abakisa pe en plus na musique pour koloba na yo wana ça était capé ba musicien était capé ba biso comment na niveau na ye oyo asalela boulot soit ye peme na Ibrator c'est qu'il y avait un intérêt il a possibilité ba mona grand possibilité donc tant aussi que to commence à makam ezaka makambo ya ko tant boni bocha ordre musu ba messana roza ordre te ordre musu za ba désordre na ba désordre musu za ba ordre ba musu ça pas tenu bon il y a longwate mais il y a azate il y a zandete et était la fille Léa ezaki nini yana bina bingolu tango yaka etanga mateke ofo mama na bino makila moko non ngolu yaka mystique tokoza la biso nyonso be sante biso kiti et kitela moko ato sambela ro général ça dit ezaka nzambe nda sala mamna voilà Léa question à Léa la question à Léa c'était pour nini na loyal cause loyal l'ancien patron je pense que on a des loyautés au kanisa yamso na kotanga kombo ya bon sauf que lelo nde na koma Ibrator boye bato msupe batanga nga penza te nazana mutema ya kozongisa ngote mena lingi pete na teka bango na belé ba presse ba ya na oteka e comprendre yeko tata libosa presse moko lingate ateka nga nga sko belé boye na teka e ka place ngaza na koko boya na nga mena mutema mabete on comprend. Donc c'est loyal, on a le baillon, on attend comme on aime vite vite. Naza na fierté makasi. Étant qu'un Bantou, un Africain, puis un Agout, on a tiré le regrettant côté. Waza les seuls vieux Oyo, Badbamon a créé Michael Jackson. Ce qu'on avait avec toute liberté, avec tout amour, à Tambola. Waza les seuls vieux à concert dans Abima, on a 6 heures. Zando. Première fois, Badbamon papa chéri na 6 heures. Ozoye, ouais. Ayango pour la petite naïe. Donc ça dit à Honoranga. Les lobos est presque peut-être président Nabiso. Vous avez Valérie Yamakamouga na salate na combo ya kosala hommage au souverain. Mais un jour vous comprenez que na sala na fait mon na génération wenge. Ba tout ba ebi makambo ba mona mina que je suis un visionnaire. Un jour vous comprenez que na kota wenge mais sans que boyeba. Dans la fière ya combo à piana et puis il y a les trop sollicité. Est-ce qu'on soit caché au respectable, caché au bio, ça la noka pour mon qui se produire trop. Au moment où biso toza ba tupé tobimi na biso pesika. Hein? Toza a besoin ya côté ka musique na biso. Côté ka musique ka te na format bon. C'est-à-dire dans tous les coins ba tu faut ba mona Ibrator emba ndeni. Donc de dire est-ce ka ko yemba oh aemba boye. Oh aemba boye. Ya onde moni sollicitation les autres ça m'a de plus en plus pour comme ce qu'on a besoin et on a aventurer voilà mais tout ça exigeant ma casse peu cherté
na ba production na biso toza nanu souci eza nanu mbongo te souci eza komiteka facette na biso ya banzembo mosusu bayebi yango te na balive boye bazwa temps découvrir orchestre na biso oyo babetaka nsima na bango voilà na koma na se prétendre te prétention eza nga te eza naza fier nde ya ndenge natanga donc question mosusu ezoya normalement ntango nde nasala yango koyeba mosala Yasmine. Merci beaucoup. Yasmine de la patronat, la zone a deux questions à poser. Il y a les pourquoi y aller? Première question. Deuxième question. Nandimo oyo beta et agent dédié à kilo pour s'inspirer à source d'inspiration dans la bande de beta. Source d'inspiration, on a dans la moto science succès. Ça dit ngana yoka akaba collection musique à kala. Et quand ngana yoka concert, ngana mingi partie critique. Toujours ça chronique, mais chronique à musique bozo obligé y baba nzem. Bon obligé y baba grand compositeur. Bon obligé y baba faut y baba à part biso mto en vogue. Tant que ça chronique faut zonga apena sima. Nte sa yemba nini yo? Azara na neni. Na opé sa leçon a te mais na yoka bango. Naoka ba critique ya bato basala ba critique artistique ya musique na biso baloba biso toza na tendance ya osala ba programmation za ba koma omoni ka be DJ nde ba koma ti na pese ba DJ nyo sombote et ya mboka mbote ça dit asalika basalele musique instrumentale ba robetele synthèse nyonso ezara ordinateur na ordinateur mais to comment négliger partie live na kati ba nzembo na biso kale zaki peno mo amna osala kana yo drum pena mutazo betango na mutoki na ebina. Et puis guitare ba betango eza na force muso po eza moto abimisa le vrai abimisa misa pia solo que ordinateur betelo et on a kindo luka instrument à souffle eza ba saxo ba trombone po esa la coloration ya rumba po rumba eza na instrument nango esengaka biso ko to mo beta rumba to quand on est to memango place mo benzo ka peto obebisango po tozo faire perdre ngo na ba instrument esala ka rumba ya bien et on a meki ça ba trombone na moni ba master tout ba komi abeta trombone ba cha pe saxo. Et puis, la moni bama ça me comme ça. Na ça même banzem makala et ça linga bien mabo pona ngako. Batu ba komi pena moi rétro pas kota batu akala. Bango tout. Président Pessa programme orchestre, je crois tout respecter temps. Oui. Le temps c'est de l'argent, on a payé mbote na batu tout, ba kota la biso et puis na yomoko et puis na concept émission on a limité sur César na programme monsieur Zali le 25 et là vendredi. Donc après demain le 25 koyo on a béni les visionnaires à l'occasion, il y a bazo fêté trophée na bango, il y a meilleur kermesse de la ville. Ba bengi biso quoi. Donc biso ba contre-mettre le fêté na boss Mavinga béni les visionnaires Torbeta on a le vendredi. Et puis le 9 il y a mois prochain, et ça le 9 novembre Torbeta na Mombele na beta kunate na bengi ici à l'occasion na bengi ici Zulema. Ouais BCBG moi na Mombele, moi na Mombele. Aya wana et puis ba tout balinga contre-mettre balanda biso na concert il y a vendredi. Puis il y a les 9. Et puis, tenez-vous prêts, il y a un album, un vrai album. L'album, il y a Linza Polente. Moi, extrait, Tokoyoka. Extrait. Il y a Jeff Nzad les titres. Il y a 10 titres. Donc, comment on ne sait pas sorcier? Donc, il y a qui nous quitté. Avis de recherche, ce qui m'a moni les têtes. Bolobana yenga yawa matange. Merci beaucoup, amis internautes. C'était l'émission Face à la presse, une émission qui est conçue par les professionnels de médias. Le 1er novembre, tu as nominé meilleure chanson pour la musique à l'Ebo. Et pour Malebo, musique award. Oui. Donc, vous avez la même ligne. Boya, bo voter biso. Et puis, attends, bo voter penza, mais toi, tu as nominé.
Merci beaucoup fidèles internautes. Bon s'abonner massivement à la chaîne Abino, Babi Congo Cool TV, chaîne à Béton. J'ai dit merci beaucoup à notre boss Papi Destienne depuis Londres, sans oublier sa femme, Imaton de Maman Bonheur, Babi Monsaboye Bosote. Oh là là, j'ai dit merci. Voilà, c'était face à la presse, il y a Ibraton, puis il y a Naoto Memela Kibino, bien sûr, dans le concept Nabino, il y a à la découverte, et puis Samarabon, on humble servante Nabino, il y a Smisa pour la patronat, Boute Koyoka à longue et à large, ma réponse il y a Ibrator, à Mekaki Kozala Claire, P, Azaki gentil, Azalaki P, sérieux n'a propos na etena qui ne soit lobaki, et ça qu'on s'engage Kaemo, Kobo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Kitoko. J'ai dit merci beaucoup à James 007, Babi Patron, James 007, Nde Makambu, Babi moi la poto à Tongo, Babi Boss, Babos, Nabangaza Kamoko, Kalbe Kalbino la France, des gros bisous, Nabadunion, Subarozo Libakou, Yakolanda, ensemble pour la ville. Là je vois 17 Mongongo, Yadjoti Nanganasid, je vois Gucci Sinda Papel, Loco, oh là là. J'ai dit aussi merci à Rachoula Caramel, merci à les motivateurs de la presse, Cascade Dima, sans oublier Jarou de la presse, oh là là, malgré tout, absence, il y a première dame Lelo Tozali, quoi. Des gros bisous, bon s'abonner, Babi, bon c'est désabonner, Kuna, bon s'abonner à la chaîne Abisso Congo Cool TV, pour y avoir des chaînes à Béton, d'ici là, portez-vous bien, des gros bisous partout, Bozali, bye. Congo Cool TV. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement